TV officielle, la chaîne de référence. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Je suis là, votre humble servante, Carmen Aladjo, la diva, Kandina Lubarake. Et ça, vous avez ma confirmation, ma confirmation, il y a politique, il y a vrai, il y a RTech TV. On a juste un intérêt, il y a siège, il y a IDPS, il y a Kobe, il y a Nolisonine, et les capables, il y a des partis à pouvoir. Tu aurais pas beaucoup de temps, la cacana IDPS. N'ayez donc une cacana, pour aider, c'est pas bien, parce que c'est pas détail, n'a pas précision, ni les autres, les bakotambu sabiso dans le nazana yo kason we bito disco l'exa matinée politique et tel koleka oh il qui met dans stade comme il qui jour y arrivé à Jean-Pierre Mbemba we bi ni les cas qui on a eu information boy ba ndenge ni les cas qui pe ni ne sala qui esala mabongo bonjour yo bonjour madame boy boni toza bien par la gasedien toza il dépêche qui to connaît ling donc comme le 23 il qui jour y arrivé à Jean-Pierre Mbemba batu bazoki il paraît batu bakufi batu on est président fataki notel ba misuna hôpital bana ba pota ezaki pona nini c'est bon batu kokufa to maternité puisque ça c'est bêtité ezali bakuluna ya la muka ba yotizaki bango ba ya ko attaquer la police et puis ba policiers 17 quelques des policiers bazana ba pota ya makasi na ba machette ba kataki bango c'est pour cela ozo yoka batu wana baza bakuluna biso to sala opposition ya kuluna te. Hein? Tout ça, l'opposition à Koulounate, c'est par là que les 30 au Azobi Makosa la manifestation, ça sera et l'autre ezali attentat. Pour Nanine, puisque manifestation, il faut que ça ait un jour, où ezali mokolo ya le 30 juin. Il faut que le jour où il y a la manifestation. Ce qui va se faire, c'est par là que son. Autorisation. Mais sauf les 30, il faut manifester, puisque pour manifester, il faut que le gouvernement ezala. Il faut que ezala et vanda. Ce que tu fêter na gouvernement nin. C'est par là, président moni que jamais fait gozala. Il faut que ezala en ordre pour te fêter calmement. Donc tu peux fêter ce que le gouvernement est bien exalité. Na gouvernement sortant. Donc c'est inacceptable. C'est pour cela que tu es reporté, tu as fêté l'année prochaine. Mais samedi, tu as médité la journée impayée, chômé et impayé. Payé, chômé, payé. L'État a décrété journée wana. Les 30 autres tombés dimanche, tu as samedi, yango samedi, tu as mais sauf dimanche, sécurité kozala ya maman na likambo. Nyon se kozala. Bisope ba combattre to kozala na nzela. Soki bozo marché, biso pe to marché. To kutana. To marché puisque bango bazo senga vérité des ignes. Vérité des ignes batikela ki bango temps batambola ba sali yango te. Oui, to zo mona balingi basala coup d'état, c'est pas là nous dans notre part, nous allons nous préparer en conséquence. Non, mais j'ai na bango ezani. Babanda ko zela mbemba ya. Est-ce que ceux qui basent la manœuvre, on doit se préparer pour gérer Zali, pour prévoir. On ne peut pas laisser n'importe quoi et les cas. Donc nous devons maintenant être prudents. Nambemba ya koyana e na batunyos bazana je moko. Je na bango il faut pas renverser. Bazomona comment avenir ya IDPS puisque tu repères peuple congolais musala, peuple congolais kolia bien. Bazomona ke te bakotika la ba chômeur. Bazomona ke nzela na bango bakotika la batu moko ya mandat na bango ikosile pe age ko pusana. Puisque IDPS tu ça mandat mon côté. Et puis après 5 ans carrière judiciaire, il y a Jean-Pierre Mbem et c'est baby. Donc Azobunda par tous les moyens à renverser. Azobunda par tous les moyens, tu as élections à les reporter. Wana tokobare binonzela. Et ko simba ta mokolo mon côté. Il y a un moment tout le monde qui Jean-Pierre Mbemba nous sait qui est arrivé le 23. Le président Fatih Pati mais c'est d'ailleurs d'abord naïb ça yo. Tant que président Félix Akei ko senga bolimbisi. Azolo bakinzambi limbisa ba oyo baleka. Est-ce que IDPS to sima manduki te? To sima même tonga te? Ndengi to accéder to kumina pouvoir aw. Même tonga. Donc ce qui to simbi tonga te. Bongo eloko nini dongo. Mbemba azana makila e batu na nzoto na ye. Mbemba atuta batu na maboka. C'est Jean-Pierre Mbemba. Mbemba yebise biso na 2006 papa mama batela mwana na yo. Oya komeka kokutana na achat de combat. C'est Jean-Pierre Mbemba. Mbemba loba aboma batula kisangani. Mbemba ba pigme bazozela yi. Lelo Mbemba yi posa na bango zali ba renverser Fachi. Ah biso za mayele. La police armée musala yangwana. Donc
Vous comprenez que te baye na je pour pas renverser. Na ebité nzambe même Jésus. Na mokolo Jésus asilikaki akilisaki fimbo. Akisaki fimbo likolo bato babandaki koteka na temple ya Nzambe. Nde Jésus ye moko simba frappe. A frappa ba maman en désordre. Na frappa na batata bazo frappe. Jésus ye moko. Bon moto amogeli. Frappe kozala te. Bokoyoka son. Yango bo frapper papa dans na hôpital bazoki. Tobeti batute. Baosu bazoki pona nini? Tobeti batute. Est-ce que vous pouvez imaginer? Ngai na zebi que te président ko rendre visite dans la police ba rendre ka ba policier ba o ba kufaki na ngamba la mkarande ba visite. Ba kofinani. Nana kofi. Bazoka ki pe na ngamba mango. Te na ebite. Il faut balika na media balaka sasa. Balaka na même na CCTV balaka sakete tala moto puisque chez na mbemba. Il faut balaka sakete tala bibemba ou bien tala boy. Zéro gaz. Puisque président il y a une instruction qui était là comme ça la matin. Mais néanmoins violence c'est ça na ngamba na bango. Aussi longtemps tozotika le bango temps, aussi longtemps bazoya na mabe. Ah c'est par là toyoki ke balancer ordre ba kosala marche na ba commune nyos. Biso pe ba combattant qui vivra verra. Biso pe le dimanche marche. Biso pe côte à côte. Non, biso pe marche. Mais bango c'est tous ça la marche pour aller. Tozo soutenir le chef de l'État. Le code bango balingi ba renverser biso to décréter ce qu'on marche dimanche pour un soutien à chef de l'État. Oui. Ce qu'on a à propos ya messe au président Rwandaki na martyr zaki à propos ya nini. Messe ezali masumu ya batu basala mihibi baiba mboko bapia mboko babuma batu. Président, il a vite compris avant même de faire sortir le gouvernement, il y a des makambo et mabemba et l'Obama malobama B et l'Obama le kola mboko. Avant que gouvernement président Félix Sekedi bima puisque le président azali envoyé de Dieu. La muka bazali batu science occulte. Batu basigna pacte na satana. D'abord identité Fayulu Zaganani. C'est un étranger. Koko Fayulu Zawapi. Fayulu yebise biso noko na e. Alex biso bikolo o batu o famille na e. Même papa aleki na e. Étranger. Asangani na bloc ya bambemba baye balingi ba renverser. To yebise Madidi eza ba komba ba étranger. Madidi ba pesaka papa na e. Kombo Madidi ba pesaka papa na e puisque papa na e il était timide. Timidité cela veut dire monto azalaka malili. Donc monto malili. Donc papa wana ba pesa e kombo papa na ye azaki commerçant. Batombako bazalaka kokoya kosomba biloko epa na ye. Ba mama bazotinde kwende papa Madidi. Papa Madidi cela veut dire papa malili wana. Nde kombo identité balata Fayulu kombo na normal ezalaka nini? Keita. Mais Azaki toi Sénégal. Keita ce qui diane Keita. Batu balobi, batu batanga bazana nazana batu bazana gungu. Balobi Fayulu n'a jamais été azana famille mon côté na bandon. Puisque bino batu bandon bozo s'approprier na Fayulu. Fayulu koko na yaza wapi? Banoko ya Fayulu bazaka wapi? Un étranger. Ndingari. Mouta. Fayulu Mouta. Si vous discours à un Mbembe zaki nini prochaine ya idangone. Discours à Mbembe est clarté. Katumbi au moins il était clair. À le bac à l'opposition républicaine. Mais namoni document tous ba signer document marche. Biso ba congolais pour comprendre. Combattant ce que tu bandi méchant. Tu bandi méchant. Tokobanda méchant sikoyo. Le quoi la bino bolingi botombo le combattant il dépêche. Bolingi bo sima Félix Sekechilom. Dimanche bokoyoka son. Oyo tokomona na nzela mutu ya lamuka akoyoka nini? Oui. Bango bazo sala marche pour basala balongo le président. Puisque tant bazo c'est en vérité les yeux. Finalité zani. Renversement de pouvoir. Hein? Tout ce que mon tazo c'est en vérité les yeux. C'est la vie bazo linga balongo le fachi. Bacha moto mosus. Est-ce que biso tokolinga totika? Wana nde omona masolo. Dimanche tokobongama en kilote. Le président le baki nini to retenir nini dans l'église na messe wani lekaki. Église président Salimes alobi boye. Mutu nyonso na minito oyo mboka oyo maloba oyo balobaka.
puisque bato baloba mboko toteka yango otala mboko tosala boy maloba wana anila yango ekende bisika bikauka et puis alobi mboko ekobonga alobi à partir d'aujourd'hui muntu nyonso aza espoir oyo alingi kotonga mboka aya atonga na mboka na ye soki oyo alingi kosala opposition asala opposition républicain c'est par là nazoyebisa bino Gentini Ngobila nano apesi bino mot d'ordre te puisque samedi nde tokovanda mais avant tokoma samedi la police akopesa bino ndingisa comment les choses vont évoluer biso mpe tokoaider la police puisque tokotika la police azala exposé ye moko te tokoaider la police tokosoutenir la police tokolinga pouvoir ezala renverse batuni bango balobi bazosala marche mpo na vérité des îles sikoyo vérité des îles soki bazoloba vérité des îles cela veut dire balingi balongola faci bongo biso sikoyo bakombata te kabila te kabila aza na ta botika koreve makambo ya kabila sur plan constitutionnel sénateur à vie aza na mandat électif te aza na mandat te ke bavote ye non c'est constitutionnel. Ce n'est pas dire que Kabila azali na mandat moko ba voter ye aya kobima président Sénat jamais. Ne faut pas rêver dans bandoto ndengwana. Wana za bandoto Fayulu a lota kandoto ndengwana. Puisque Fayulu a lota kandoto amana komi ko signer ordonnance a komi président. Madame nenda ibisaka alobaki. Madame Fayulu. Alobaki na yo madame moko alobi madame na alobi ya Fayulu a loti ndoto bien. A loti ndoto amona a komi ko signer na RTNC flash. Bar 00. Bar présidence, bar Fayoulou. Hein? Vous comprenez? Donc. Madame Fayoulou, relation télorota. Fayoulou a remis signé 000. Bar Fayoulou. Bar 1. Secondo, toana, a remis à Tikal Koswangote. Puisque Bino Bozoka Safachi, Azali Lembele. Ou bien Bozoka Safachi. Fachi Azali un grand politicien. Et puis Azal camarade de la Binoté. Fachi Azal camarade, Yaba Poutine. Aza camarade yaba Donald Trump. Azali camarade yaba Emmanuel Macron, homologue, ba Masanae, bana ba Kagame, ya Kagame, vie Kagame, Zamon. Ba camarade, à niveau na binoté. Facha za niveau mbemba te, aza niveau ya Fayulu te, aza niveau ya Batouana ba lembelete. Même pe ndembi ya matongolo te. Donc, il est au-dessus ya ba niveau nyos. Azali camarade yaba Zoao Lorenzo, camarade yaba Sasungesu. Ça soit benga massa abenga fachi massa bon yo mboni ko massa fosa su mutu abetami entre temps batapola muka babeti nani kuna makambo ya kapote ya fachi akena kapote ya fayu wekite nani bawo babeti nani ko monezo kimango babeti kuna mambo fayu akenela mambo ya Jean-Pierre Mbemba tata kapena mambo na bino awa ya IDPS oui ben soki babenga bango bazana mbote motos puisque bango discours moko Mbemba ozomona Mbemba yebike mais aza hypocrite na bamaloba na ye gouvernement il faut bima gouvernement il faut bima et donc freiner zali ba kombo président alingi ba kombo akala te alingi ba kombo ya sika ba kombo sika ezaliste bosco kaka na FCC puisque ya biso na kota cash président sa a clôturer ba déposer déjà ce ko etikali Jean-Marc Assia ko déposer ce ko etikali na ngambu ya nani bato ya FCC baya na kombo ba déposer kombo bazoya nango bazomona kombo ya bato wana bilongi wana ya kala c'est par présent ibise bango kete il faut remettre et puis à mettre mise en garde na vie wana nani vie ilunga ayibise mbala soka mitosa oza mokolo mitosa quoi mener sur ba kombo wana te donc c'est pour cela zomone mais sauf imprévu ça peut arriver demain avant comme les 30 pour peut-être le son et puis matuba ba invalider ba pour tant que facha sala ke loko et ça pression ya majitin puisque facha za démocrate tozo zelabino na ba commune na bino tozo zelabino comment bokolonga c'est par là bokomona ndenge ni qui vivra verra on va vous arrêter à l'un à l'autre donc bokangami bokosala pe boloko awate bokeyangenga Mosika. Oui. Merci na ba Congolais nyonso bazolanda ngai. Bo retenir que biso ndenge la muka bazo rêver. Bazana posa ba renverser pouvoir à Félix Sekechilom. C'est par là nous dans notre part, nous allons nous organiser. Puisque gouvernance ezali ko prévoir. Il faut que tal comment makambo ezokende. Facha za na posa pesa bino misala.
misala mpe kozala mpona bakombata idepesité tout le monde aura du travail mais bino bozoya bozosala marche vérité des îles c'est par là toyebisi bacongolais les 30 événements moko ya maka ekozala te tous nyonso eza suspendi jusqu'à nouvel ordre tozela attentive toreporte puisque makambo afete oyo ya les 30 lokola gouvernement na ebimi te moyen tosala fete ezali te yango présidence elobi ke totia na se tozela année prochaine nde esika masolo nyonso ekovanda pour le moment tokomédite biso nyonso na ndako tokofete na ndako muntu nyonso na ndako samedi dimanche muntu azi ateke o marche yango biso bakombata tokoya ebele tokotala banani bakolinga basala marche biso mpe tosala marche tokutana tomona nani bato alamaka bazalaka place nini puisque bozosakana mingi bozoloba trop bozoloba kete bozosala boye biso mpe tokomarche bino tokutana na bino mpo boyoka nani bakombata kala tuna mpe perde bayoka nini on va marcher. Numéro en contact. Mon numéro plus 243 97 047 45 58 plus 243 plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58. C'est mon numéro de WhatsApp. Donc son ezokendeti na ba chinois. Bande ko nyonso bazana États-Unis. Ba oyo bazali na bazana ba Londres, bazali na États-Unis na Caroline du Nord, Virginie, na saluer ndeko na ngai moko pilote azako na États-Unis d'Amérique na Virginie. Combattant IDPS. Toyoka ba combattant bazebele donc kuna soka za pilote mais za combattant. Donc na pression mbote. Donc ba oyo nyonso bazana na ngai maman Angèle. Donc son ezokendeti na hiho na ba chinois. Donc vient Saporia président ya fédéral na niveau Chine. Yayo yango wana ba oyo nyonso bazana na monde entier. Bravo na ba congolais nyonso bazali ko telemela banti Valère. Nous sommes derrière le président de la République mutomoko ko mekanaye azalité. Nous allons nous soutenir jusqu'au dernière minute mutako sambisa mutako sala eloko moko azalité. Et puis dernier souffle tozali wana poto baré na nzela na ba mibi nyonso. J'ai dit et je vous remercie. Ok, merci. Wana tozalaki na yo kaso eza ba propos ya yo kaso amonia na ba remarque, ba reproche. Numéro yo kaso eza wana okomeli obenge et osala bien. Là, je dis merci à mon papa Jean-Paul Kabea, je dis merci à Lévi Kadogo de Paris, des gros bisous à toi. Je dis encore merci à Elaka Papa na Artsavine, joyeux anniversaire à toi. Pourquoi pas Jonathan Daki derrière la caméra. Andy, mon réalisateur privé, Andy Louisa, merci à toi. Quand on m'a comme on se voit sur un nouveau numéro. Bye.